Ok. Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour ou bonsoir. Andekolanga le sako ya di bolombo. Greffe international ya peuple mokonzi peuple souverain. Mbote na bino bisika nyoso bozwami na mabota manabino pardon. Mokolo molamu pe kimia na mabota mabino. Voilà donc lelo ngai molobeli na bino. Na lekeli sur liboso na bino pona ko solo la mamuke tozana 3 petits points ya ko développer yango wana bandeko na ngai na yeli bino na tongo ya lelo. Voilà tozala boye naza peut-être libanda na marche matinale na ngani na salaka mais lelo bokama te nazali na ndako parce que bon bakoko bazali ko bazana vacances ngai nazali na bango donc na kili muke na salon pona ya awa ndenge ozomona ngai na ye awa pona meka kosola na bino. Merci beaucoup et merci d'être là. Bokoto bandeko na ngai bokoto tosola mambangu en attendant que avant que bakoko baya ko déranger nga na coin oyo na vandi. Voilà, bokoto. Merci beaucoup na bino ba fidèle na ngai ya Greffe international officiel na ndenge bozalaka wana. Faites vos commentaires. Nakoko mona bino na ba commentaires. Voilà donc merci beaucoup na Maris Mayende Kombolengi. Donc ça qu'on a yo, merci beaucoup. Na Boketiwa Yambo, Général de Gaulle, merci beaucoup. Na Commandant Esso, ya Yunis Banze. Merci beaucoup na Papa Tom ya Papa. Merci beaucoup na Ize Matumona. Merci beaucoup na Léopold Mafuta, ya Léo, en direct des Manx. Le Sakonayo. Merci beaucoup. Merci beaucoup na Iber Kabanemi Badibengi en direct de Kinshasa. Merci beaucoup na Ndekonangai petit frère Docteur Gomez Ngadipovi Suisser. Merci beaucoup na Clément Likele Fison Kamba, maman na biso ya Bitumba, Déboulonné TV, maman Mongala ya Brigitte Mongala, direct de Lyon, Makelani, lève-toi et marche, maman Maserati, Kipa Vita, le Sakonayo, maman Demille, Lydie Demille, le Sakonayo, maman Ndingari, Mama Ibale ya Zaire, Bolanga la Miyake lo Sako, Albert Nzia lo Sako, Bob Mabata lo Sako, Petit Nanga Axel Niwa lo Sako. On est ensemble. Voilà. Pandekolangai, merci beaucoup. Le lot totali le 16, Totikali Bongo, dans quelques jours, le 19 février. Prochain, un bon anniversaire à Pichishimoto. Pichishimoto, en direct de Canada. Moninga ya Gouve. Paicho Papinzonzo. Merci beaucoup. Banekolanga bon tozali na moi 3 points ya kosolo là. Voilà donc yango na yeli bino na tongo ya lelo potolo ba yango. Pona ko banda ya liboso tokolobela bongo na premier point tokolobela bongo na ngai kana annoncer bino lisusu na réannoncer bino lisusu pona marche ya lobby na Paris. Marche ya lobby ezali marche oyo ezali organisé na bandeko na biso ya ba résistants combattants na France. Marche contre le génocide en RDC Congo, marche contre
manipulation, plus escroquerie, pillage, il y a minerais, il y a peuple congolais, oyo ezako bota ba crime, oyo bazali ko bomana yango bana na biso ya mike ba viol, ba mama na biso ba viol, et puis à partir ya ba mobulu wana bazako sala beaucoup de nombreux, beaucoup de pardon de déplacés à l'intérieur du pays pour battre le record à niveau moko ya kosakanate, plus de 7 millions de déplacés vers l'intérieur du pays. Ezali somo, ezali mawa, bandiko na biso bazako pola bambola le banda banini, et le gouvernement fantoche, il y a Félix Tshilolo, comment dirais-je, un médiocre parmi les médiocres, oyo bazali ko salake, oyo bazali basali ba umbu ya ba okipa Rwanda Ougandais, oyo bazali kolobake bazali ba soi-disant président de la République, mais ce sont plutôt des marionnettes, oyo bazali ko boma peuple wana, bazali la complicité ya ko boma peuple wana. Voilà donc bazali ko salelo ko mokote peuple la biso bazali ko continuer na ko souffrir, kozala la misère totale. Donc ezali mawatro yango moni tozo sala ba marche wana, donc to sengi na bino bandeko bobima ebele lokola bandeko bana na biso batambola ki dernièrement na kati ya Paris wana. Donc oyo ezali marche sengami na ba résistant ebele kokutana na kati ya Paris wana, Château Rouge, République, et puis kokina ba ambassade ya États-Unis d'Amérique, il y a Russie et consort. Voilà, donc le 17 Oyo, à partir il y a midi, Kozalawana, Batutu, Kozalawana, Ebele, d'être au 5 ans. Et puis, le 24 février, samedi, oui, Koma en 8. Donc, Wana, Bisomoko Awa, résistant à Bino, combattant à Bino, il y a Bruxelles et de partout ici en Belgique. Tozali Kobengi Sabino pour la marche, il y a le 24 février, Oyo, Toko Tambo la paix et Longo, pour exprimer volonté nabiso pour un changement radical Nambokawana contre le génocide de Jago Salama, génocide rwandais na Katia Congo, Ninga Zako Boma Biso, Lukola Banzinzi, pour Baboto la Biso, Mabele na Biso. Il y a Est, donc toujours bien la balkanisation, il y a Congo, ils allaient en gestation. Donc, bande konangai, totel melayango, parce que bamboka loko ba Bunagana, ba Ruchuru, ba Masisi, ba Kiwanja, ba Kanyabanyonga, et tout ça, ici, et comme il y a maboko na bango, ba comme il nommé, ba administrateur généraux na bamboka wana ba nini, donc, ils allaient le cambier le coutat, ils allaient le cambo, oyo, ils allaient ko salama. Il faut que la bango, donc, il y a autre Bensibino le 24 Oyo, tous à la ebele, Tobimaya ebele, Potokoma, en dehors, il y a l'ambassade, Tokoma, Tina, l'Union européenne, à partir il y a métropole de Namir, Matongé, Tobenga, Matongé, Tokutana, il y a ebele, Bandegonangaï. Voilà, donc, point à l'Ibosso, et l'Oko Nangnaï, Sabino, c'est très important. Voilà, donc, la point à mi balé. Bomoni Kindoki, il y a Mounene Kindoki, il y a Félix Tshilolo, hein, mais c'est 15%, Monsieur Escarmouche, Binomoro Bomoni Kindoki, il y a Félix Tshilolo, Kindoki, Oyo Itana, Mama Naye Malata, Kindoki Yaye, Namosi Naye, Nyakero Denise, Bomoni Nengenini, manipulation ezali. Yemoko Félix, a du courage ya bima ya koloba ya moté, mais atindi moi sinaye, enfin, na bango mi balé to éviter ce que nani a géré nani, mais je pense que biso na ndenge na biso to éviter que c'est la femme qui gère l'homme, parce que Denis Nyakero, donc elle a dit une véritable Rwandaise toute faite. Yende muto a géré ka masolo na kati ya ndako. Parce que tout le jamais comme la première dame ko bandana ba maréchal Mobutu ko kitana ba
Laurent Désiré Kabila, les autres là, tout le monde n'a jamais, soi-disant première dame, à Sokaba France, à Salakaba Biloko, il y a Bouye, il y a, oui, ça, Azali est à la fonction mon côté. Nenge Denise Nyakera za kusala prise d'armes, na kati armée, ko soit devant na makambe belé ya ko télémaka et tout ça. Tout le monde a makamona. Ce qui prouve à dire que c'est Denise Nyakero qui gère son mari. Diem taza ko de ko gère bon. Autre yeko lobela ya lelo ezalinde Mawa P Sony. Merci d'être là. Maman Cécile Abimana, le Sako, merci d'être là et partager. Continuez à partager. Voilà donc, Oyetoye Kolobela, Ezali Mawa, peuple congolais, yango mona titre on demande aux patriotes congolais, soldats, surtout bino batuya armés, Bola Mukabo Téléma, et faites quelque chose pour votre pays, pour votre peuple. Botina Mawana te pona ba politiciens. Si vous êtes là, si vous avez pris les armes et vous avez mis vos tenues militaires, c'est pour le peuple. C'est pour l'amour du peuple. C'est l'amour pour l'amour du pays. Donc, vous devez travailler pour défendre le peuple et défendre sa patrie. Donc, vous allez voir, pongi, vous allez avoir $100, vous allez avoir $50, ça ne sert à rien. Beaucoup d'entre vous na front pour avoir $100, ça ne sert à rien. Donc, vous allez avoir bunde limboka. Donc, c'est pour défendre le pays et le peuple. Donc, bon, ata mbongo ata nini botia na sima mais na minute oyo ndenge toza ko solola awa bandeko na ngai boye bakeba belé na biso eza ko kende ndambu kala mingi te bako balkaniser. Ils ont les projets de balkaniser tout l'est du Congo, kobana na nord tuna sud-est, nord-est, bazo na ba balkaniser yango. C'est un grand projet. Il y a crime moko humanitaire jamais vu. Il y a un crime abominable oyo ezali concocté par multinational américain, multinational français, multinational, il y a Mboka ebele, il y a Union européenne, il y a Robis Lapen, Hannah Garner Salon. Multinational, il y a Union européenne, il y a américain et les autres. Bazana sima makama solo na biso bolibisa wana ezali koko. Na moni na kimi bango kuna me ayola na ngai kaka. Bango nyonso wana bazali babomi na biso, oui, bango ne bato bazala sima ya masolo oyo, étant donné que hors des gens dans les États-Unis comme bango bato bazali ba initiateur à partir ya ba démocrate balingi ba perdre le pouvoir na bango ba démocrate balingi ba yeba sûr que ba ko lekate na élection ils ya la néo en novembre. Donc ils veulent accélérer les choses. Donc baza ko continuer ko pousser derrière ba Rwandais ba cheval de Troie ba Rwandais ba nègre des services, ba nègre des champs, ba nègre des maisons. Il y a américain oyo bandimaki ki bango ba Rwandais à partir de Paul Kagame bandimaki ko sala sale besogne ya ko boma biso ba Congolais pour pesa na ba mindele mabele na biso et koma ya bango ya ofele ya ko ndukaka ba ya ko yibaka biso ba minéraux na biso ya ko bomaka biso pour na ba minéraux na biso stratégique et qui na bamboka wana sans aéron, sans rien du tout. Donc Paul Kagame azali motu oyo bachai wana pona ko boma un exécuteur pur et simple naba Museveni bango de bato baza ko manipuler bato kwa ba Félix Tshilolo
monsieur Escarmouche, qu'on manipule bango na ba politicien qui sont là ba bosso ba bati le kwebo ba chapier bemba ozomona ba sango tout ba si rebelle ba chapier bemba ba comment ba pamba ba comment a comment moi la bitinda ya Félix monsieur l'Escarmouche mitou et beba bango depuis ba uta ba prison. Donc ils font n'importe quoi et juste pour la terrain na bango, pour la protection na bango qui va vendre ba comme si mboka na biso ya ba criminel. Mboka na biso comme ya ba criminel, donc ba criminel nyo se mokili ba ya ko bomba mana. Ko kuta ba Libanais, ba Hezbollah, ba Indien, ba Pakistanais, ba Chinois, tous les criminels, ba prisonniers, ba Chinois, ba kili ba tondawana. Sans être interpellé la Cour internationale et la justice juridiction ya minene interpellé personne ne le fait. Pourquoi? Parce que dans la katia na kati ya mafia ya kuiba ba minere na biso ya kubomisa bandeko na biso ya kubomba ba congolais pour l'intérêt na bango pour enrichir le pays. Donc ba kotika kate ce qui biso mo to limité ya ko moni lelo na yeko zongela susu ndenge to lo bakala bino mbala na mbala. Continuons à nous battre. Il faut tout élément, il est temps il y a ko télément sans saïmpi. Donc tout élément la batouana to futumuka. Il y a vous qui avez des armes, faites quelque chose, n'attendez pas les peuples. Peut-être à partir de Nabino, ceux qui ont le patriotisme Nabino, peuple la kola Nabino la sima, il y a Sabino, tala o yewiti koleka lobby awara, ka plus ou moins 48 heures. Félix Lolo, atindi mosinaye Nyakero, Danis Nyakero, tala na réunion bazala ki na bango, na ba église na bango ya ba mama makamu Denise Nyakero akayi koloba et salamana nouté pour faire avaler encore une fois de plus na ba manipulation na bango pour faire avaler aux Congolais un os ya kolobaka que tondima peuple congolais tondima que mboka wana ya biso na nini ba territoire na biso ya est ko banana ba Goma ti na se nord Kivu sud Kivu to ndima ke oui ba botoli biso yango ata soki ba zibiso yango lelo bana na biso bakoya ko récupérer yango plus tard akosi kolela atangisi ma ya miso les larmes de crocodile. Oyo tokoyi kondima yango te yango na biso balobeli na bino toyeko yebisa bino bolanda ba larme de crocodile wana te ya Nyakero azali parmi ba actrice na kati ya balkanisation oyo ezako salama na kati ya Congo bazolinga basala balkanisation ye batindi epo ya kolalisa lisusu bino pongi ko manipuler peuple congolais ba maman botika kakokenda na banzela ya église wana yango ni mteza ko bomba mboka na biso parce que église o babengi église ezalaka te na kati ya Congo boko sambela na bino ningi bo sambela kana mokili mobimba bayebi ke il y a plus ou moins 12 000 églises na kati ya Congo wana plus ou moins 8 000 églises na kati ya Kinshasa bango tout baza monoko moko manipulation jamais bakolobela ba passe na bino en tant que ba congolais jamais bakotika la kolobela que mboka na biso ezali en danger balingi babotola yango bakoyebisaka bino kaka ki bo vanda kimia bozala na kondima bolala pongi ya babebe nzambe akosala pona bino akosala pona biso ainsi de suite. Donc batouana à l'église tout ça n'a jamais na ba homme de Dieu na kati église wana donc obana na catholique tina babinzambi ya se mutu ya malonga azalité pe boyeba yango ndenge to baka biso babundeli na bino oyo tango tokozonga mboka wana nous allons supprimer toutes les églises
sans exception, pour supprimer l'église. On va faire même, donc, abstraction, dans l'église, on ne jamais. Tout au Longola, tout au Tigalakaka, Kosambela, bon Zambé na biso, tout au Zengola, bon Zambé na biso Yabokoko, avec Voulouz Kimbangu, comme prophète. Ba église, je suis là, et Kozala Yakokangama. Yangola bandiko nangai na eko yebisa ba ko senga na bino bandiko na biso ba soda d'essayer de faire quelque chose. Botika kozala manipuler na ba gouvernement na bino ya ko zelaka ba ordre na bango ba ordre ya ba politicien parce que ba politicien wana bango nde bato baza ko bomba biso. Bango nde bato ba sengeli ba gouverner na bo solo nini basa la gouvernance ya bien pour na mboka na biso telema mais bango nde bato baza ko bomba biso parce que ils ont des limites en toute chose bazali na ligne rouge à ne pas franchir tellement bateka bomoto na bango tellement batala ba intérêt na bango les bosso donc bango bazali wana kaka baza ko se contenter ko iba na ko protéger l'intérêt na bango. Donc beaucoup zelaka ya mingi bozela ba ordre na bango et na ndengo bino bozo kanisa na esprit moko patriotique ya ko libérer mboka na biso. Donc bino bozali censé ko bengana na peuple les elongo ko sangana pour na ko bengana Félix Tshilolo. C'est lui l'arbre qui cache la forêt. Félix Tshilolo yende mobomi monsieur les escarmouches yende moto azali ko teka biso na famille na ye politique, idepest, na famille biologique na ye, ya maman Malata, et puis na banyakelo, bango tout wana na banana bango, mi yibi number one, bango batoza ko détruire mboka wana, na ko yiba kabiso ba minere ba nini, ya ko tekaka, baza ko boma biso, na banzala na ba pasi. Donc bandeko na ngai, bo sala une grande révolte. Il faut ko benga na Félix Tshilolo. Koyoke la mawate, mon bomi pena, donc les plus démons, les démoniaques qui y a des démons, il s'allie Félix, na famille nae. Ba kolingaka jamais, ba abandonner, deal na bango ndenge ba signaki, na ba Paul Kagame, na ba Hippolyte Kanambe, o yavani na gata kingakate. Ba azali bango tu batumoko, ba ndoki, miyibi, ba bomi ya mboka na biso. Donc, bola na balarme de crocodile wana te ya nyakero qui vient vous dire oh bandeko na ngai abamoka bimisi na ba verset biblique ya lokuta pona koloba ke ata soki ba boto biso bon disons que alingaki ameki a paraphraser makambo ya ndenge nani ndeko na biso neni comment pasteur David et Kofo ningi alobaka en face na bango banani accompagnateur ya occupation alobaka na bango en face mais na l'époque ya Hippolyte Kanambe Kabila aloba na bango en face mais ya alobaki na sens wana ndenge nyakero abitoloba te ya alobaki mutu na mutu afana na mboka na ye mutu na mutu doit se contenter de sa propre terre au lieu ya convier ba mabele ya batu mususu lokola o ya biso hein apesa exemple ya ba Suisse baza na mboka moke bazali enclavé na kati Europe bazali enclavé mais ba Suisse lelo baza ko vivre na niveau ya likolo économie na bango ezali na niveau ya likolo. Pourquoi? Parce que idée ya ko gérer mboka yango ne mutu esofoka mboka bango baza ko vivre na ba banque baza ko vivre na ba agriculture na bango banini et faire avancer bango sur le plan économique baza na niveau ya likolo bako ko vie France te nini Italie te bako ko vie Allemagne te pendant que yone kutu ba frontière bango mboka minene. Donc pasteur David Ekofo alobaki bino barwande bokzala na mboka na bino au cas où bosali erreur ya kozwa même
un centimètre carré ya mabele na biso boye ba ke bana ya biso ba ya ko récupérer yango voulu ou pas dans un sens patriotique mais oya nyakero bomoni bino moko nyakero ozomona ke aye vraiment ko laksa bino ke c'est plus la peine car ndenge mobali na ye ya monyatu wana Félix Tshilolo alobaki ne vous battez pas pour des portions de terre. En fait, l'EAC, omoni, l'EAC on est là nilotique na ba nilotique. Ba touti na ba touti. Lokola bazoli na ba sala, ba komisa Afrique centrale et plus précisément ba Congo ba nini, ba komisa ngo empire touti ima, empire touti. Yango wana ba komisa ngo touti land. Yango wana bata ko benga ba EAC ba nini tout ça donc ba lingi ba boto la mamabele na biso tout nyakero ya koloba na biso ke yo aya koloba na bino ke yo voilà akosa kolela ke ata soki ba boto libiso ata soki ba zubiso est ba zubiso mabele ya est mais ko sale le côté mais banana biso ba ya besoin donc elle est en train de vous préparer, de nous préparer dans le malheur. Hein? À ça pour décourager biso. Comme quoi que donc, tu suis ton père, Nini, Mabele à Est, pendant que personne ne l'a dit. Même les bateaux, tout à Est, mokote dans la lobby, Nini, Bunagane, ou Ruturu, ou bien Goma, non. Donc, il faut bien manakate ba manipulation la bande konangai. Bo bien manaba manipulation wana. Azaline Doki, maman wana Azaline Doki. Et d'ailleurs, akoko kenoko lubaka ndenge wana te na place ya nini. Surtout bito landa na baloi, baza batu oyo, basali haute trahison. Et il faut qu'on exécute bango ko boma bango. Donc tout ça ko senga na bino. Motoneti Félix Tshilolo Denis Nyakero wana bali batu ya ko boma ya ko biksa ko tata mokete. Baza batu ya ko boma, ba batu kuto donc vraiment il faut qu'on pendre bango. Il faut qu'on pendre bango. Baza bato yo bakufa baliwa ya Samuel 2. Donc bandikolo ngai ezali mawa peuple congolais so bezo continuer ko lala ndenge wana ezali mawa to telema to futumuka. C'est ça deuxième point dans la qui na repona lo banabino vraiment bandikolo ngai oyo bokoti awa naza komona na kozi fumasuka le sako. Merci d'être là. Partagez également le direct na pour bande comme suspect balanda oyo bazala qui ba ko kolanda bino batoza kolanda direct. Voilà donc bande kolanga wana la deuxième point bona point ya suka pour na to suffisamment direct ya lelo ngenga lo baka peuple congolais. Vous êtes où peuple congolais? Arrêtez de s'endormir. Réveillez-vous. Vous avez une manipulation et ça continue. C'est vraiment une arme. Manipulation, c'est une arme. Manipulation, c'est une vraie arme. En dehors, il y a une arme létale où ils ont bon bateau. Mais la manipulation, la distraction, tout, ça fait partie de l'arme oyo. Oyo, occupant, utilisé par tous les moyens pour ramollir volonté ya peuple congolais ya ko bunda bitumba oyo ya ko luka ba solution ya ko pour récupérer notre territoire, pour récupérer notre pays na maboko ya bangunda na biso soki to telemité soki to salé loko mon côté et comme ça là mawa mingi voilà bozomo na déjà élection que tout est donc simulacre ya élection ndenge vitro sala. Bon vivre bino moko bomoni comment est-ce que Félix Tshilolo monsieur escarmouche ndenge asali escarmouche ya munene na makambo ya élection mokili mobimba bakani minoko balobi mais bango wana batinda ba représentant la bango
bah ya ko représenter bango na investiture ya Félix Tshisekedi, il y a Félix Tshisekedi au Itaï ko sala ba dernièrement. Pour vous faire voir que Mundele atalaka ba intérêt na ye. Et dans la relation entre les États partout dans le monde, il n'y a que des intérêts. Intérêts économiques, intérêts financiers. Batala na ba le msuté. Tant que bino bondimi bo accepter Félix Tshisekedi à gagner les kilo tu as élection ou sélection. Oye witi ko leka. Bango ba mindele ba usani. Ba ko profiter na sima. Yango pe bazala ko sepela. Bono na ba théâtre te wana o ya ba Félix bazala ko sala. Lelo bazo bimisa ba force de progrès na bango. Il dépêche pour que ne ko menacer ka ba ambassadeur ya ba États-Unis, ya ba France, ya ba Angleterre partout na kata Congo pour dire que bango ba to ba usala biso mabe. Oui. Bazali parmi ba to bazala ko sala biso mabe. Bazana ba responsabilité na bango ipe sukeli. Mais cela n'empêche pas que biso mokoto ko bunda to bongisa mboka na biso comme il faut. Pour bangote batu babomi banzela ya mboka na biso. Bangote batu batongi ba hôpitaux te na boyi ko tonga ba hôpitaux na mboka na biso. Bangote batu baboyi baboyi ko sobe la biso ba bateau de pêche na mboka na biso. Bangote bato baboyi ba empêcher biso to sala badilanga. Bangote bato baboyi que mboka na biso na gouvernance ya malonga te. Ya malonga, pardon. Bangote bato baza ko tinda biso ke to ndima Félix Tshisekedi comme président. Bangote bato baza ko betela ba politicien maboko na kata mboka na biso. Biso moko au départ, c'est nous-mêmes qui encourageons le mal. Donc ba diko ngai oyo wana tout bozomona ezali ba j'ai ya Félix Tshisekedi. Na équipe na ye ya ba bandits, ya ba voyous de la politique, ya ba ndoki. Bango bato baza ko sala ba manœuvre politique wana, ba diversion politique. Bango bato baza créer ba distraction wana pour se ternir encore plus longtemps, batika la encore wana plus longtemps na kati ya pouvoir sans pouvoir na bango. Ya mo bazo sala ba manœuvre wana. Lelo oyo ba yiri ba élection nenge ba yibi wana avec les machines à voler. Bango moko ba mi voter. Félix a mis voter ye moko. Et quand on dit que Moto a mis voter, a voté mais a voté la pourcentage à l'école, nenge ba mona ki wana ba komaki ba 73%, 73%. Ya mo yibi. A quand même gotia même metaba 80-90%. Parce que la majoritaire dans le Parlement. Ils ont la majorité absolue dans le Parlement. Blaise London, il y a Blaise le Sako, merci beaucoup. Nazalina direct. Bengangaï après direct. Nazalina direct. Kabola Bilili. Voilà donc. Bazali na majorité ou la majorité absolue. Majorité wana kokutango kaka na ba pays ya dictature. Majorité absolue. Ba majorité absolue ya ndenge wana kokutango na ba pays la dictature wana ba Corée, ba Chine, ba biloko moko ndenge wana. Bazali na majorité absolue. Bon siko na majorité absolue na kata parlement. L'élection ici là qui ça qui va publier c'est si là dans depuis les 20 les 27 les 26 27 ans qui va proroger qui ont contrairement à la constitution makamutu c'est si là saliper proclamer pe résultat là bango ya ba nomination ya ba ambassade pardon ya ba députant na députant provinciaux et bah députés, il y a nationaux, tout basi sali yango et basi sali yango tout. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour n'ababimisa soi-disant gouvernement là-bas? C'est là où ils ont commencé à faire des manœuvres. Pourquoi? Par peur de ne pas
de ne pas ouvrir la brèche, c'est-à-dire il y a que débiter ma connerie, déjà ma connerie à M. Bandaki, contrairement à ce qu'il avait dit monsieur l'escarmouche, en disant qu'ils ne vont plus répéter les erreurs du passé. Mais ma connerie à M. Bandaki. Mais pour Bazolingate, va ouvrir brèche, va que les malamongo, pour ce que les malamongo, tout prendre le bango au mot, parce que le col va reprendre sur l'erreur du passé, et que maintenant ils vont travailler, ils n'ont pas eu le temps de travailler dans les 5 dernières années. Pourquoi? Parce que bouc émissaire, Hippolyte Kana, mais bouc émissaire, régime précédent comme bouc émissaire, mais c'est toujours le même système qui continue parce qu'il n'y a pas un changement. Donc, Sikoyo, comme Koluka Sikoyo, Nini, bouc émissaire ya Sika, Yangono Moni, comme Bimisa Sikoyo, condamné américain, français, anglais, Nini, Kolak-Sabino, Bango baza na faute, bateau bazo bloqué, biso bazo boma biso, bateau bazo sala kemboka na biso tourner à rond et avancer, et ça, bateau wana. Non, c'est faux et archi faux. Mokena ya Moulongo, Naleza, Freddy Moulongo, Yaba Moulongo, famille Moulongo, la prime d'or. Merci d'être là, partagez. Merci. Nabitumbanayo, historique, Oyo Ozali, na Moulongo Mokona Biso, na Ndenge ya Makomeli. Merci Ingeta. Titan Armique, les grands patriotes, Titan Armique, mon neveu personnel, perso. Donc, merci d'être là, partagez. Yahuna Yeko Yeb Sabino, na troisième point, Oyo, Boye Bake, beaucoup de temps ya Batouana te. Il faut que tel la bango. Il faut que tel la Félix Lolo. Il n'y aura rien de bon. Gouvernance, déjà, ça déjà, faillite, déjà, dès le départ. On vous a dit, on vous a prévenu qu'il y aura jamais de changement. Car ces gens-là, ce sont des bandits, ce sont des voyous de la politique, ce sont des ramassis de la politique. Ils ne feront rien pour l'intérêt du peuple congolais. Ce sont des mafieux, batoyo, bako salaka et loko mokote na peuple nabiso, bako gouverner, bako sala gouvernance yamalongate, parce qu'ils vont reprendre toujours le même, le même pour leurs propres intérêts. Pour camoufler, pour qu'ils continuent à camoufler, faille na bango, bêtise na bango. Donc, il faut toujours reprendre les mêmes criminels. Un régime de criminels restera toujours un régime de criminels. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de changement. Félix, c'est un criminel abominable. Sa maman Malata, criminel abominable. Toute leur famille, une famille de criminels, de traîtres, de voyous, mafieux. Bako Chajaka et Loko Mokote. Ils vont continuer à voler, à piller sur nos minéraux. Bako Sala Makambuya Mabendeng Bamesana. Et famille de politique, ils dépassent avec l'union. Il y a salité, compris. Nakatuana Bomona, Japé Bemba, Mbouissa Nyamouissi, si rebelle, bomi à peuple congolais, surtout Japé Mbomba, Ninga Boma, pigme na l'Équateur, Boma partout. Bango, bazako sepela na gouvernance wana, bazako sepela na régime oya Félix, parce que bayebi ke bango tout, bazaba criminel de guerre, criminel, bato bazako sala crime contre l'humanité, bato bazali na kosala génocide na kati ya Congo. Alors bakolingaka jamais, na mboka na biso tozwa nini tribunal pénal international oyo ekoya ko juger bango ko kanga bango. Donc ils ont intérêt ya ko fonctionner ndenge wana botala sikoyo depuis investiture tisikoyo comme ça le 20 décembre lelo toza déjà le 16 dans moins de 5 jours to comme le 20. Alors, le 20 essaye déjà un mois. Qu'est-ce qu'ils attendent pour
basala gouvernement ou balaksabiso leur savoir-faire que sikoyo makambo bango aloba utikoloba baloba na peuple que bo pesa biso deuxième mandat bona malgré que bapesi bango te mais bazion nanko mais sikoyo bino qu'est-ce que vous attendez derrière ces gens-là bato bazui mandat nanko baya koyoka bino baya kosalela bino hein po bongi na boko manko na bango mais jamais ko sala matin la preuve yango zo mona tala bato mobimba président, un soi-disant président, on s'est voté, aussi pourcentage dans l'écolo, on a la majorité absolue dans le Parlement, des chambres réunies, on tribalisé Mboka, on tribalisé gouvernance d'ailleurs, on tribalisé tout. Partout, Bozali, plus de 250 à 260 tribalistes. Luba, bazala simanayo, sur Bakisi, naba igno salé, vous êtes à plus de 300 ou plus de 400, nakati y a parlement. Est-ce que vous avez encore le temps d'aller, au lieu de former un gouvernement directement, parce que la majorité est déjà connue, est-ce que vous avez encore du temps à perdre pour aller nommer un informateur? Tout ça, ce sont des magouilles, tout ça, c'est de perte de temps inutile pour avancer dans le brouillard, et d'ici quelques mois, on va directement arriver à la fin de l'année, et hop, 2025. C'est clair et net. Bazali n'a aucun projet de société. Aucun programme. Donc, Bazako gagner temps, les temps va permettre, au lieu que va nous comme solution, il y a un programme ou bien un projet à société là-bas, Bazali causer là, or et ou ailleurs. Pour former gouvernement, pour passer à la gouvernement, il y a un pour Augustin Kabouya. Qui n'a rien de la tête, dans la tête, pardon. Moutoyo, azalaki moins na pétrole, ya koteka ba pétrole, koteka ba pétrole. Est-ce que bino bondima ki mutu ya ndengo na ndaka kutuba go kutaye informateur? Ya nini informateur pour na kosala gouvernement. C'est là où ça prouve à suffisance que bato na ba voyou. Ba voyou. Donc balingi pe ba tribaliser pe gouvernement. Exécutif ya mboka wana ezala pekaka na sous la coupole ya baluba. Mais je pense pas que ça va tenir. Je pense même pas que vous, en tant que peuple, vous allez éveiller bondi makambo wana yango to pousser bino dans une révolte totale. Tout ça pour pousser bino que bon se révolter, bon la rien à batouana, bako sale la cabino et l'autre côté. Au contraire, nous bazaliwana beaucoup mona gouvernement wana. De toute façon, boye ba yamuke, ba gouvernement nyoso yisala makwana ezalaka il y a occupation rwandaise. Ezalaka toujours na gouvernance moko parallèle na sima. Ya ba rwandais, bazalaka toujours na sima. Alors oya sikoyo Oya siko boye ba ngoke bazali capable ya kotiela bino pe barwande na kata gouvernement. C'est là où il y a aussi les problèmes. Oyo Félix azako zela ba ordre euta na Kigali pour bayeba ndenge nini bako incorporer na kati ya gouvernance oyo ya moyibi oyo ya Kindoki ndenge bakotia barwande na kati. Donc, ce question d'aller à la côté du Bolsonaro, il y a primature. Nani a vos arangata, a vos bagoutia comme premier ministre. C'est aussi ça la question. Voilà. Donc, tozali kaka ya kokoba biso balobeli na bino tozali wana poto yebisaka bino ba vérité. Tozali bino ba vérité na makambo eza kosala. Donc, baza ko mener bino en bateau. Peuple congolais n'attendait rien du tout de cette gouvernance, n'attendez rien du tout que vous ayez la cabole que ça va l'air.
Bo sali bien ndenge bolandi bato yo ya ba force de propriété IDPS o ba ko sala ka ba désordre na bango ya ko tumba ka ba véhicule ba Monisco ya okene ko menacer ka ba ambassade ya ba États-Unis ya bani bo sali bien ndenge bolandi parce que ce n'est pas ça une question de peuple. Bien que bato na ba quelque part dans ba responsabilité na bango contre le peuple congolais que nous sommes, mais ezalaki question très fondamental il a peuple était il a fallu botikaka bango batoyo bango bazuluka makambu bango bato baza ko soutenir Félix Tshilolo oya zo bomisa biso na mboka bango ba ko sala ba bêtise ona lelo esuki ndenge nini bakomi ko kanga bango bakomi ko lela o bakomi ko kanga bango bakomi ko boma bango bawewa wana baza ko tia ba désordre na mboka wana bawewa wana ce sont des fanatiques aveugles ya Félix Tshilolo ya baza ba tribaliste bo sali bien ndenge botiki bango bakota na salité ya makambo na bango pe bamoni ndenge suki. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné en fin de compte? Rien. Au contraire bakomi ko boma bango Peter Kazala bakomi ko tina ba soldat ba boma bango bakanga bango la bakomi lo sikoyo babondela communauté internationale. Or c'est trop tard. Félix a mis son doigt dans l'œil. Ceux qui n'ont pas peuple donc c'est ça. Je suis venu pour souhaiter l'Iwa à Félix. On s'en fout de sa mort. Peuple congolais, en tout cas, tout élément, essayons de faire quelque chose. Tout est comme un la pongi parce qu'il y a un biso et le comme côté. Et comme la biso taille le comme côté bandé qu'on a eu, n'a y a prévenu binoke. Boké ba calamité 2025 zoya. Ceux qui veulent pas la carte bango ninga bazo kinna ba manevre bazo sala ya ko nomaka ba informateur pendant que baza déjà dans majorité parlementaire ils ont déjà connu majorité na parlement il va ko nini majorité zaliki et il y a utaka ba groupe parlementaire et utaka na assemblée ba groupe parlementaire et utaka na ba plateforme politique ils ont la carte hein. Alors, bangoune bali wana ba yebani déjà. Inyo salité na bango. Ezawana. Soko ba ki ba bakisio ya PCR ya nani ya Kamel. Ba vaccina ba nini ya ba bemba ba nini wa tout ça. La majorité elle est déjà reconnue. Kolukaka ba manœuvre politique ya informateur et puis informateur ngo asoka ba manœuvre battant abutikaka koloba makambo ya sikoyo kalinga informa bana koluka sikoyo ayaye ba majorité ya solmique. Ça c'est quoi ça cette histoire? Ba manœuvre politique c'est juste pour vous ramener vers 2025 à ne rien faire. Donc tout télé na ba ndinga mukite Fred Mukena Mulongo na leza. Merci d'être là. Partagez énormément. Voilà, en gros, tout ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, greffier international officiel, na Facebook, partagez énormément. On est ensemble. Bolana Maya Misu ya lokuta ya Nyakero te. Nyakero, c'est un diable comme son mari aussi. Tout baza basali ya ba diabulu bango baza kolinga na projet na bango. Ça prouve réellement que ils ont signé des deals et que na deal wana et il faut exécuter ordre oyo signature oyo bango ba signaki ya kaba est et que na kati ya Rwanda. Donc, na minute nous devons solo là, bango baza déjà ko tracer programme parce qu'ils doivent accélérer les choses aussi longtemps que les démocrates américains sont encore là, ils ont encore le pouvoir jusqu'au plus tard le mois de novembre prochain. Donc, les démocrates et ils vont perdre devant Donald Trump. Donc, comme il faut accélérer ma cambo, comme il faut tirer bango pression aux Américains, la preuve est que derrière Paul Kouagame avec ses acolytes, Barouberoa, Moïse Nyarugabo et consorts, Zalaki na bango na breakfast prayer na bango,
mais États-Unis peut solo comme secret de bango politique banini mandenge bazo lingaba balkaniser Congo. Ils étaient là, aucun Congolais, mais au Gomona, soi-disant Congolais Roberto, soi-disant. Donc, or bango moko ba yebaniki, bango tout bazana ngo ba Rwandais. Mais tala kondima biloko ndenge wana, boza kondimaka batu oyo baza ko boma bino. Bato oyo baza ko boma bino bozo ndimela bango bozo sa bango bande ko na bino. C'est malheureux mais biso ba oyo to bundela bino na ndenge ya bosolo boza ko yina biso boza ko finga biso boza ko loba n'importe quoi na biso et pourtant nous ne faisons que dire la vérité. Mais boza ko ndima bato ka ba Nyarugabu ba Ruberwa ba Hippolyte Kanambe Kabila bo betela bango ba maboko hein biso bande ko na bino ba vrai patriote to bundela. Mais un jour, je dis bien un jour, nous serons là, nous serons là, et quand nous serons là, c'est pour reprendre les choses en main. Et à ce moment-là, on va se poser les questions. On va plus se poser des questions. Celui qui a fait du mal, celui qui a commis du mal, il va payer en conséquence. Donc, c'est ça la vie, mais, Afrique Mobimba, Congolais nyonso ba telemi banani ba africain nyonso ba telemi contre politique ya Hippolyte Kanambe ya nani ya régime ya Félix Tshilolo ba tutu ba telemeli yango pe baza ko comprendre bino bazo comprendre bino moko ba congolais te boza ko le salaire na ba théâtre na ba musique na ba concert ezangati na ba arena ba tout ça vous êtes dans la jouissance pendant que votre pays est en train de partir. Voilà, on est Afrique et Télémélibino, Tozalina, puis africain, c'est déjà bon. Et puis, merci beaucoup, Naba Léopard, na nenge, bo vulgariser, ba geste, oyo ya kotia, mundo qui n'attend, et voilà, Pangamunoko, et c'est déjà bon, c'est parti dans le monde entier. Moutinyoso, Ayebi Sikoyo, que oui, il y a un problème sérieux en RDC Congo. République à démocratiser du Congo. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce que notre pays n'est pas démocratique. C'est les Zaïre, c'est les Zaïre, la République des Zaïre, normalement, que tant que Zaïre, on n'a pas souffert comme on est en train de souffrir maintenant. Donc, quand il s'agit de un référendum pour l'appellation et pour l'emblème, il y a un bon cannabiso, pour zone un jour, un référendum pour le peuple congolais, Andima. Apona, ceux qui tika bazairwa ou bien tokoma nakombo mususu. Donc voilà, owana ezana kati ya ba projet na biso ekozanga kate zairwa na molimo, zairwa na makanisi, zairwa na makila. Donc on est ensemble, partagez les directs, partagez la vidéo. Il y a le mafuta le sac ndeko na ngai Blaise Landana Panza Masolo. Voilà, donc on est ensemble na suki wana pona lelo Jali Mundela Bangwandi Mibaramo Roger Lokombe Bamokane Balenayo. Voilà, donc na suki awa partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le Sako, la famille Mayombe, le Sako, la famille Mayombe, le Sako, la famille Nzonzo, le Sako, la famille Nyoso, Tozali, Kobundela, Mboka, Oyo. Ingeta, Nzambe Apambola Bino, Bisikano Sozami. Ingeta.